ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Bonjour à tous les internautes de www.bomokoyamboka.com. Aujourd'hui, Bomoko Yamboka a le plaisir d'inviter pour vous un homme dédié que beaucoup ne connaissent pas. Dans le cadre de notre émission, les mariages. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer qu'est-ce que les mariages. Vraiment, on est là avec le pasteur. Il va nous parler un peu de la part du Seigneur sur le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Makwela, Libala, Ezanini. Le pasteur va se présenter d'abord. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Kombo Nayo, tu es le pasteur dans quelle église? Oui, merci beaucoup pour vous avoir intéressé à moi. Je suis le pasteur Daoké Kassongo de la grande famille de l'église de Dieu de chrétiens rachetés. De Redeemed Christian Church of God, mais particulièrement dans la paroisse Maison du Potier. Et dans la Maison du Potier, au niveau de Lingwala, c'est une paroisse que nous avons commencé et nous avons aussi le plaisir de vous accueillir ici chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur, aujourd'hui on va parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage en soi, c'est quoi? Libala, Ezanini. Essayez un peu de nous parler. Qu'est-ce que le mariage? Libala, Ezanini. Oui, Libala en soi, Eza Nakubenga Kango toujours, Eza institution ou Eza sacré. Sacré parce que le fondateur Eza Nzambe Yemoko, c'est une fabrication de Dieu lui-même. Eza O Nzambe Yemoko Asala Nalolenge Nae pour que les gens vivent ensemble. Et Katia Libala, le Seigneur a préparé qu'il y ait une femme, qu'il y ait un homme, et que tous les deux soient ensemble, de manière que Babanda une vie, qu'il n'y a que la mort qui peut le séparer. Donc, très brièvement, Toko Lobake Libaleza, Lisanga ya Batumi Bale, Mwasi Mobali, et Oyobakoli, Oyobaza mature. Oyo Sengeli Basala Bomoi ensemble et Nakati Nango il y a des objectifs Oyo Sengeli Bakokisa. Merci beaucoup. Eza Libala pasteur alobi eza union ya Batumi Bale. Batumi Bale ango Libala ngo po tokoma bazala ini e bandaka ndenge nini Libala. Oui, soki toko banda na ndenge bandaka, il faut to banda ndenge bandaka. Voilà. Ndenge bandaka soki toke na création dans le livre de Genèse, nous voyons comment Dieu avait créé toutes choses et parmi les choses que Dieu avait créées, tozoye balisusu kendambe akela o babengi libala. Et avant que Dieu ne crée libala, akeli biso batu, Dieu créa l'homme et la femme. Et à tango akeli mutu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Natangwana akeli Adam. Et tango akeli Adam, amoni oyoye amonaki parce que c'est lui seul qui était en train d'apprécier création nae. Soko tangi même na Genèse, chapitre 1er, le verset 1, il créa le ciel et la terre. Soki otangi verset 2, ainsi de suite. Et nasuka nanga bandolo bakena oyo boy eza malam. Mais quand il avait créé, moi sina mobali, appréciation mususu wutaki et pas ya Adam. Nangonga wana Adam po abanda libala na ye ka ndenge oyebi lelo tokomi ko banda tokomozo ba modèle ebele. Adam alobi voici cette fois-ci oyo aza mikuwa nzoto na nzoto eza appréciation tango nzambe asangisi bango mibale esika penza libala ibanda. Et dans la Bible, dans l'histoire du mariage, c'est ça le tout premier mariage au Nzambe Akela. Merci beaucoup, pasteur. Nani nde akoki kokende na mariage? To nani bakoki kozwa na mariage? Voilà.
Merci beaucoup, maman Lauriane. Et Sengomingi a posé ma question, le Kola Oyo, parce que le mariage, ils ont été que Batunde Bazouaka, c'est pas un choix des hommes. Mariage, ils ont choix Oyo. Il y a premier mariage, ce qui totali. Bible lobby que dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 17, à partir du verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ngai nako pesa ye oyo aza, en fait il n'est pas bon que l'homme soit seul, je l'enverrai ou je vais lui donner une aide semblable à lui. Et batu lisusu te nde bakomema pona ko pesa batu libala, mais parce que créateur ye nde apesa Ève et pas Adam. Et tant apesi Ève et pas Adam, azwaki côte oyo Adam et a créé yango mwasi o babengi otobengi Ève. Ève aza maman nakati ya création et puis Adam aza papa nakati ya création. Et tango Nzambe asangisi bango mibale et salaki que libala wana et bandi kokende pe et sali libala. Mais quand nous devons parler du mariage moderne ou alors du mariage à notre temps, Nzambe akokende lisusu te kozwela mutu libala et puis kozwela ye mwasi to koponela ye mobali et kozala lisusu te, je le dis souvent dans nos programmes d'harmonie conjugale, tolobelaka yango mingi. Nzambe libala eza association moko démocratique te que la majorité peuvent l'emporter. Balobake non, oui, biso toponi kaka oyo eza oyo, biso toboyi kaka oyo eza oyo. Donc le mariage eza choix ya mobali tango azokende de la même manière que Adam alobaki na moment oyo amonaki il y avait des animaux, il y avait tout ce qu'il y avait d'autres créations. Mais Adam lobi cette fois-ci tala oyo appréciation Adam eza déclaration d'amour. Appréciation Adam eza déclaration ya bolingo oyo nalobaki tantôt que tokomi ko copier yango opesa pe mutu kombo. Adam lobi cette fois-ci eza oyo aza lokolanga abi nakobengaka albi bakobengaka ye mwasi. Donc ngalelo naza na mwasi o nazopona, je vais l'aimer même par le nom. Esengeli ngamoko siko nakende. Parce que Adam kokaki pe koboya, mais azalaki na choix te parce qu'azalaki solitaire, c'est-à-dire azalaki yemoko. Mais na multitude de femmes aujourd'hui, nous avons, l'homme a le droit de se choisir une femme. Ça c'est la première des choses. Kokende envers une femme. Et mama otuni banani esengeli bakende na libala. Nakolobake ba oyo bakoli na makanisi et puis bakoli na nzoto. Merci. L'homme doit se choisir une femme. Maintenant pour bandeko na biso mingi baza aza sur place te aza par exemple quelque part libanda ya mboka na ye to esika mususu atindi quand même bandeko na ye basali la choix balukela ye molongani ya origine na ye po ya aza sur place te balukeli ye mwasi po ye aya kobala ya après biloko ndengo na yo kokolo banini parce que obike mutu fa sala choix ye moko mais na tango basaleli mutu choix siko biloko na yo kokolo banini. Oui, maman Lauriane, dans makambo etali mariage, nous avons trop à dire. Yaliboso avant mutu akende na libala esengela ayeba libala eza nini. Esengeli ayeba ba objectif nini oyo libala et salama. Dieu a créé le mariage pour certains objectifs. Premièrement, biso sengeto ke na libala parce que c'est un commandement ya Nzambe. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et mobali tango ko sentir akoyoka que naza solitaire lokola Adam azalaki mobali akopusana avec un sentiment d'amour pour na ko s'approcher na mwasi parce que ayoki aliboso kena eza recommandation ya Nzambe. Lokola recommandation ya Nzambe to commandement ya Nzambe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et sentiment ya mibale eza sentiment affectif. Sentiment ya bolingo wana oyo kosala ke mutu apusana. Esengali mutu ayeba nani alingi abala. Et tobandi koloba lisusu ke libala eza
na objectif yango oyo nzambe akelela yango. Soki mutu ayebi objectif ya eloko oyo ye azozwa akosalela yango na ndenge ya mabe, quel que soit bato balingi babalana. Soki boyebi objectif ya libala te bokosalela yango lokola lisano. Alors les objectifs du mariage, et ça que nzambe alingi que y ait d'abord batumi balé le partenariat. Le partenaire azamutu ayena un, l'autre ayena un, et puis bakomi kotambola nanzela moko. Il y a une certaine alliance entre le partenaire. Il y a un certain attendement na katia partenariat. Et ce qui oyebi kozo ke na libala dans le cadre du partenariat, un des objectifs, et sengeli oyeba keno libala sengaka un autre objectif, la communion. Et sengeli batumi bale bazala na communion. C'est pourquoi la Bible lobby dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, du verset 9 à 11. Bible lobby kenzambe akela bananaye, en fait, na koki kotanga yango malamu tango mususu na français po esala lingala ezalaka pasi pona to bandila yango na ndenge tozoyokela mais du moins la Bible dit que deux vaut mieux que un. Alobi batumi bale baza malamu ke mutu moko, parce que soki moko ayoki malili mususu ako funga mususu. Et à partir du verset, voilà, Ecclésiaste chapitre 4 du verset 9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dans le partenariat, les deux retirent, moko azo retiré salaire, mususu azo retiré, et puis les deux bamoni que ça vale, batumi bale ezo valoir malamu ke mutu moko azala. Pour salaire na bango ekozala colossal. Au verset 10, car si il tombe, les relève son compagnon. C'est toujours dans l'objectif, il y a partenariat. Na partenaire soki moko akoyi, mususu pende ako relever moninga. Mais soki ozayo moko Bible lobi, nani soki ozayo moko, qui va te relever? Et au verset 11, de même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ana Ecclésiaste atuni batumi ba soki ba sangani bakoyoka moto. Donc ça c'est dans la communion. Et quand il y a batumi ba sango ba sangani, il y a une communion morale, il y a une communion spirituelle et il y a une communion physique. Et Nzambe dans le deuxième objectif à créer Libala, c'est pour la communion. Et il y a encore un autre objectif au Nzambe à Kela Libala de manière que maman oko comprendre biso. Je pense que l'émission Oya Sengali Batouba comprendre. Tolobi que muta comprendre objectif de manière que akota na katinango. Le troisième objectif est pour la procréation. Eza lolenge oyo Nzambe asala poete mokili etondisama. Poete biso to banda ko créer. Dieu nous a créé, Dieu a créé Adam et Ève. Mais à travers notre communion, mon épouse et moi, biso toza na capacité selon objectif ya Nzambe to créer lisusu bato to bota nazana bana nanga maman na banzi ozana bana na yo, et même les zéros dans l'ombre ba cameraman na biso baza pe na bana na bango soki babali eza moko objectif ya Nzambe o bango bazokokisa. Et parmi les objectifs oyo ya libala lisusu Nzambe alobi esengeli na biso to créer race humaine et à la continuité. Ce qui lelo batu bazo balate, c'est l'objectif ya Nzambe, race humaine et kozala yakokatana. Alors, maman question na yona zonge la mandambu olobi, est-ce que za malamu maintenant c'est pour le choix que mutu aya za place mususu et na lolenge mususu base de la ye moi si. Maintenant, si la personne a compris les objectifs, Nabandi, il faut d'abord à étudier. Est-ce que mutu oyo bazo zvelangai aza prêt à koto prête à cause de la partenaire nanga? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Oui, mais la personne aussi ne peut pas être
être prête, mais à ça il semblait que ça prêt ou prête pour éviter que ça liquide la moque yewana bazo balaye à ça qu'à semblant. Oui, voilà pourquoi cette forme de mariage est un mariage. En fait, si je parle du mariage, bande comme ça bakolanda biso, tout le bela mingi mariage sur la perspective chrétienne. Le bon mariage ou le vrai mariage sur la perspective chrétienne ezo senga que batuba zala et puis ba sepela ne lokwango o eza créé par Nzambe yemoko. Et ce qui le sali que batuba sangani pour le plaisir to likweya moko boye to libaku moko boye et simanango babandi kolilalela, là c'est regrettable, ce n'est plus le mariage. Et entre parenthèses, au komona mabala mususu nasi na viva ba réalité wana, il y a des Congolais que j'ai vu à l'extérieur du pays akenda libala na ye ayebi mutu oyo azobala te ayebi munoko mutu wana alobaka te, mais tout simplement à cause d'une certaine religion bamemi ye oh non mwasi na ye azalaka na Japon, mwasi na ye azalaka na Corée, mwasi na ye azalaka na Kobeti libaku toka wana eza libala te, eza une association conventionnelle na kati ya religion moko songolo. Alors c'est condamnable, c'est pas ils allient vraiment malamouté pour na bana nzambe. Très brièvement na ko kolobela ngo na sens wana ils apenda malamouté pour na bana nzambe bawelela libaku oli ya kowelela libala o nzamba akela. Merci. To balaka pourquoi mutu faut po mutu ko dans to bala pona nini faut to bala. Voilà. Pona nini mutu esengeli ya bala mwasi to mobali nazongeli lisusu mutu esengeli ya bala parce que c'est un commandement. Je vais lire ce que dit la Bible dans le livre de Genèse et si kapé libalango et banda. Genèse chapitre 2 le verset 18. Genèse chapitre 2 le verset 18. Bible yebisi bisoboy. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, sokinga esengalina bala lelo. C'est parce que nalingina longwa na makambo o nzamba monike yango eza malamu te. Na makambo eza malamu te, na moko ya makambo eza malamu te, c'est de ne pas demeurer seul. Ya kotikala nga moko te. Alors, il y a des raisons où makambo moko ebombani na kati na yango. Po na bosanaki ko souligner yango lisusu. Parmi les objectifs o nzambe akela libala, eza poete le désir sexuel. Oyo esengeli o nzamba akela yango esengeli esalama na kati ya libala na ndako ya libala. Mais soki nzamba lobi na verset wana dans le chapitre dans le livre de Genèse chapitre 2 le verset 18 alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. En quelque sorte eza interdiction. Alobi maman Lauriane eza malamu te otikala yo moko. Pasteur Daokin eza malamu te ozala yo moko. Frère Olivier eza malamu te ozala yo moko. Eza c'est un avertissement. Soki omoni na nzela na bandeko bakumbaka akomona ba panneau oya ba avertissement ezali bakotiela yo panneau moko batie croix sous forme ya signe ya multiplication. Elingi koloba keno nzela oyo mutu akoki koleka te. Et soki oleki na nzela wana, c'est-à-dire qu'il y a un danger. De la même manière, quand Dieu dit que il n'est pas bon, c'est-à-dire il n'est pas bon que continuellement mutu mwasi to mobali azala ye moko elingi koloba kena ngonga oyo bala. Alors ngonga oyo bala c'est un ya kosepelisa nzambe na ba commandement na ye.
tolobi tobalaka pona nini eza po ete totosa maloba ya Nzambe. Et pour les personnes qui croient qu'il y a qui ne kobala te selon donc ko kobala te pona ye pour à servir Nzambe, donc à préférer azana seul. Nayebi que zana batu mususu ba préféra zana batu belé ba kolanda biso muto a préféra qu'après avoir passé un moment, un parcours où a monique avenir naye commis incertain, il va se dire non, ngana ko bala lisusuté na ko servir Nzambe. Mais les gens oublient que Dieu nous a armés d'une arme forte qui est la foi. Na regretaka mingi pour le cerf. Moi si a eu décision le binon ngana kotikala pour na servir Nzambe. Et kaka yo mwana mwasi oyo décidé que non na kotikala kaka bongo pour na servir Nzambe, parmi bango ils seront une catégorie de femmes ou bakozala réservé pour une catégorie d'hommes. Ça c'est très très dangereux. Les dires ne correspondent pas au faire. Donc ce que les gens disent ne correspondent pas réellement na makambo oyo bango bazosala. Alors c'est très dangereux. Méfiez-vous des gens qui vont vous dire que ngai ndenge eza boye na kobala te eza kaka pona servir Nzambe. Si vous voulez bien le faire, ça c'est l'apôtre Paul qui nous a donné cette recommandation. Mais yemoko, c'est une suggestion. Mais yemoko apôtre Paul a lobby. Attention, soko yebi kokokate ekozala malamu osala nini o bala kosala komi méfiété. Mais le lot komi komona beaucoup de gens, ils vont se créer des maisonnettes, ils vont se créer des villas, ils vont se créer des maisons pour dire que nous sommes les serviteurs de Dieu qui sont exemptés de la suivre. Il y a sexe. Mais malheureusement, nandenge ya kuku, bakenda kakoluka kaka sexe wana. Parce que ce qu'ils voient, na ebité eza dérangement nini. Kolia biloko elamba mina basi, non. Est-ce que comment na mwasi oyo atelemi alati bilamba? Non, parce qu'ils doivent le voir. Est-ce que eza ko mwasa senga yembongo ya mesh to ya kocha kolata elamba? Non, parce qu'ils ont des sœurs na ba famille na bango. Mais ce qu'ils vont éviter, particulièrement wana nazolo bela makambo ya mibali, ezaka kapona nini? Non, na kolingate na sangana na mwasi sur le plan sexuel. Mais malheureusement, eza mabisika o bakendaka na ndenge ya kuku. Ndenge obatama. Na ndenge ya kobatama. Voilà. Et eza malamu te, n'encouragez pas les gens o yebisa bango que non bino bobala te peut-être sangeli bosa ilanzambe. J'espère que ekozala malamu encourager les gens comme Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maman Lauriane, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voyez-vous un peu, ce qui totangi et Sikawana, toujours nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Nazotanga na verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 23. Yoka Adam. Et l'homme dit, je vais changer les noms, alors, l'homme, je vais dire Adam. Et Adam dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Maman Lauriane, ezanaba bat oba se bami loba ba bino biso ko bala tete ko tikala ko sala nzambe bakuta na kanaba Ève na bango na banzela. Et le moyen ya kolobela yango tala Ève nanga os de mes os yeyo cher baloba. Oui maman bakenda kolobela yango na ba condition mususu. Ah, I love you, you are my sweetheart, you are... Donc, à cause samaloba nyonso, tout simplement pour prendre les sexes opposés et à utiliser yango. Peut-être na ba émission na biso, tokolobela yango un peu plus à la profondeur, de manière plus approfondie. Mais c'est très très dangereux, maman. C'est vraiment dangereux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
on est à Malouba Yanzambi. Maintenant, pasteur, pour les femmes Oyo, pour lui, elles se disent que Nazui déjà bon nangai, Nazana biloko nangai, donc je suis donc a commis à un certain niveau moko oya monique niveau na commis nango, je peux rester seule sans homme même, mais je peux avoir des enfants. Donc rester seule comment? Oui. Cause à la mobilité, oui, cause à la mobilité, mais aux autres on a mibali ndengo ni cause, mais dans les mariages, beau vendre na libala le bité, mais ngalo kwa nazal déjà na koki na déjà, je peux rester comme ça. Et les femmes comme ça. Nous devons un peu revenir à dans la Bible. Soko Tali, il y avait des femmes au Bazaki Nambongo et belé dans la Bible. Pour nous épargner du temps, la femme au Babengi avec la perte du sang. Je pense que Soki Alingaki Makila na ya Kotanga et Katana, c'est parce que na moko ya souci na ye azaki na posa ya mobali. Il n'y a aucun homme où il y a kolinga kozwa mwasi et que les règles sont continuelles. Je prie pour cette occasion pour na mwasi nyonso où il y a un problème ya makila, le règle qui ne cesse pas ou le règle qui coule abondamment et ba obazolela na bandaku na bango, ba obazolela na ba foyer na bango na kati ya ba famille na bango. Les gens qui ne savent même pas dire à quelqu'un, se confier à quelqu'un. Ma prière est à Kenzambe akangola yo na kombo na Yesu. Soki ozolanda biso. Bien-aimée, ma chère fille, ma chère sœur, et que tu as un problème du sang, je voudrais t'apporter, je voudrais vous amener sur le chemin de la foi. Sur le chemin de la foi, eza esika oyo yo esengelo tia kondima na yo. Et tu vas te dire que si le Seigneur l'a fait avec cette femme qui avait la perte du sang, pendant 12 bonnes années, il le fera avec moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Bandeko, tondeko, oya zalaki na makila kotanga pendant 12 bonnes années, akokaki kobalate. Mais la Bible nous dit quoi? Mwana mwasi wana, tango makilezo tanga azalaki na mbongo. Je m'imagine combien de médecins elle avait consulté. Ce qui n'a pas combo ya ba médecins, elle a même consulté les orthopédistes, elle a même consulté les pédiatres, elle a même consulté les généralistes, elle a même consulté les gynécologues. Là on n'en parle même pas. Combien de gynécologues y a consulté kaka pona maladie Makila Kotanga. Et en consultant le médecin, même au temps de la Bible, Bible lobi que mbongo na yenyo c'est ça kinini et silaki. Cela veut dire que c'est une femme qui avait l'argent. Et nous avons des choses que l'argent ne peut jamais acheter. Entre autres choses, le mariage, le plaisir du mariage. Et sengo ya libala mbongo kuiko somba yangote. Bien-aimé, vous êtes une femme et que vous vous réjouissez. Je sais que beaucoup de femmes, lélo, réjouissance na bango ezani nazwi mbongo. Eza maboko makasi, eza esprit moko ya envoûtement au bachayo. Tu aimes l'argent plus qu'un homme au akoki ko zalanao na libala. Je connais, il y a des femmes qui font le commerce aujourd'hui. Il y a le bi mbongo nanga kaka mbongo nanga mobali kolobelange l'autre côté. Mais nous ne connaissons pas dans les moments de douleur. Maman, Totanginayo au Ecclésiaste à lobby. Et il n'est pas bon que, en fait, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, à partir du verset 9, à lobby, Soki bango, batubaza bango mi bale, moi motoana yabutu, et ça l'a bien. La Bible lobby que baza ko se chauffer. Baza ko se chauffer, te que batie moto, non. Et ça la base au baza na mbongo, mais moi motoana baza na ngo posa. Et c'est pour cette raison, mutu akosa yote keno ngai mbongo nanga soko moni mutu akomi na niveau na il y avait des petites déceptions de part et d'autre, il y avait des problèmes de la jeunesse. C'est pourquoi tozalaka na posa dans le cadre d'harmonie conjugale, dans le cadre du réseau chrétien pour l'harmonie conjugale. Maman tozalaka na posa que
bana basi particulièrement ba kutana na biso to pesa bango na maboko ya ba conseillers conjugaux ba yeba situation ni nesali ke mwasi alingaka ko sentir sous mobalité mwasi a décidé que non ngai eza mbongo na nga kaka mbongo na nga kaka mbongo ebalaka mutu te. Il y a qu'un homme, parce que Dieu a créé, c'est dans les plans de Dieu qu'il y aura un homme et il y aura une femme. Et non, il y aura l'argent, il y aura une femme. Non. Ça, c'est une combinaison, je vais dire, contre nature. C'est une combinaison contre nature. C'est de la même manière, si je vais aller plus loin, maman, au Kolimbi Sanga, c'est de cette manière-là, que mutu azana mbongo na ye albino moi mes relations sexuelles je vais les faire avec un chien. Vous imaginez un peu, ce sont des relations contre nature. J'espère que quand nous parlons du mariage on parlera de tout. Oui. Que le Seigneur vous bénisse vous bino batu bazulanda biso. Merci beaucoup pasteur. Na mariage tu as pas des avantages à mariage na ba vie à bateau bazana mariage pas des avantages à mariage ils a la rapé. Comment des avantages ni ne me des avantages à mariage mutu a commis qu'on regretter pourquoi nabalaki pourquoi c'est ci pourquoi c'est là donc oh ya kanisa qui voilà a coûté en ôté dans les mariages. Je comprends Esika Oyozali bien aimé dans les Seigneurs, le mariage créé par Dieu n'a que d'avantages. Les bala oyo selon les plans de Dieu ils en ont avantage. Ils ont un inconvénient à mon côté. Parce que Nzambe akela et l'autre côté pour mutu aya kobeti sa mama baku. Mais malheureusement, ils ont un makambu oyo mususu batu bayaka kokotsa na kati et puis makambu mususu pe batu ne bandeli ya libala na bango babi bongisa ki te to babongisa ki yango malamu te. C'est ça qui va faire que au komona libala mutakomo benga libala na des avantages. Il n'y a pas de désavantages dans le mariage. Il n'y a vraiment pas de désavantages. Mais ce qui est à répondre maintenant à la question, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Des avantages, tu bengi ango des avantages pour nani. Mutu abali et lobby moi si abakisi. Donc, où ça, qui a vision, moko na libala neti. Maintenant là, ils ont beaucoup. Maman, azotinda moi année à moi si na libala. Toi à mobile, azo ibisayi papa, to maman, le col zo qui na libala, on a fongola misu. Fongola misu malamu, vraiment kotika biso te. Soko zwinda beaucoup na kotala ra moi si te kotala ra mobilité, tala ra biso pe famille. Ko ra kena kati ya libala ngo amoni makamunyoso baloba ki na wana amoni ngo te na mariage. Allez, yango comme ko sala ki mabala pe panzana ngo. Oui, olobaki ne bandeli ke mutu aye ko regretter eloko ya kanisa ki tam se bimi yango te et pas ya mutu wana ko benga yango des avantages. C'est pourquoi je disais que na libala la première des choses est que nous devons associer Dieu. Libala oyo mutu asangisi nzambe na kati te eza lokola mutu osala chemin ye moko. Kende voyage au kende poto lelo tango ozo kende poto ozo kende Angola ozo kende Cotonou ozo kende n'importe quel pays du monde ozo kende na avion. Mais quand tu vas te dire je vais me dissocier na avion au Panzana. Alors le fondateur du mariage c'est Dieu, nous l'avons vu dans le livre de Genèse. Alors soki mutu akoti libala al-ungoli nzambe nanu nakati akukutana na makambwana. Vous avez bien posé la question. Et j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Les gens ba parents mususu amona kaka mobali ayoka sango. Oh non, mobali wana azana mbongo, azaka commerce, akendaka Dubaï, akendaka Chine, akendaka Turquie. Et kende na libala. Et eza place biso tokobonga. Non, ça c'est pas le mariage. Mariage eza na objectif ezate pour oya ko bongisa libota oyo longwe. Et ça c'est pour consolider une nouvelle société. Quelle est cette nouvelle société? Eza mobali esika oyo yaza yomoko na bana obokobota. Et soki okende ki na lolenge ya kokendi kozwa pour être oya ko mvwa misa famille oyo longwa
oyo balongola yo, tu vas comprendre que mabale belé bato bazomona que eza au lieu que ça soit un paradis, les gens pensent que c'est un enfer. C'est un enfer, pardon. Alors, liba les a enfer, liba les a des avantages, et sengeli to tia bolingo nakati, to koti sa transparence nakati, to koti sa sincérité, la vérité nakati nango. Parce que nakati a fruit du Saint-Esprit. Quand nous parlons du mariage, il y a le fruit du Saint-Esprit. Oyo eza constitué na 9 éléments. Et le tout premier élément eza bolingo. Soki bolingo eza nakati ya libala, soki le lotolier pondu et que l'obitolier matembele. Est-ce qu'il y a des avantages? Non. Soki lelo to tamboli na makolo et que l'obitoka ko tambola na mutuka. Est-ce qu'il y a des avantages? Non. Il y a le haut et le bas parce que le mariage c'est un processus. Le mariage est un voyage. Le mariage est ça. Et si kala bengela kango par définition que ça shop moko to magasin moko boye oyo batumi bale ba salama et pas ya nzambe ba besoin na bango bakokuta esika mususu te kaka na shop wana to na magasin wana oyo to bengi libala. Vous et votre mari, vous et votre femme nzambe asalila bino shop moko oyo soki boko tambola botamboli eloko bozoluka bomoni yango te boko ya komona yango kaka na libala. Et dans ce mariage ezate ke nzambe abongisela bino boya kokuta na des avantages. Ça ce n'est plus Dieu. Eza nzambe te. Merci papa, oui c'est qui sont objectif et mariage que les enfants aussi baza objectif moko ya libala. Maintenant pour na batu oyo ba couple oyo ba ke libala après quelque temps bana bazoya te et comme ko bendana. Donc ba kenda ki libala objectif moko ke ndeto sangani boza poto zo bana. Maintenant en arrivant là bana bazoya te batu ba komi ko bendana. Donc ouais l'obité ouais kuna l'obité famille payer l'obité au père l'obité ce que monter que objectif wana pesa nango vraiment important makasi parce que ceux qui banango ba yete et peso panza ba foyer. Oui, maman Lauriane n'a coupé ça yo merci ming. Je suis très à l'aise quand je parle de ce sujet là par rapport à la question posée ngai. Je me souviens na makambo o etali question là parce qu'ils a question oyo kaka ndengo lobi ke mabali belé epanzanaka. Mais tika toyeba ba ndeko bazolanda biso ba comprendre qu'ils comprennent que le mariage est un tout. Le mariage n'est pas un des objectifs séparés, mais le mariage est l'ensemble des objectifs que Dieu les a créés. Quand nous prenons tous les objectifs dans leur ensemble, nous disons que c'est ça le mariage. Et si vous allez poser la même question d'une autre manière par rapport à un autre objectif, en fait de la même manière par rapport à un autre objectif, et ça que tous les jours. Parce que je vais poser cette question aux internautes ou alors et s'il arrivait l'objectif des enfants n'est pas atteint, mais s'il arrivait que l'objectif des enfants est atteint, mais l'objectif oyo ya partenariat est atteint. Et mais ce qui est salique, satisfaction sexuelle est atteinte. Est-ce que c'est ngalika kato panzana? C'est pour cette raison que l'objet que non. Ces objectifs comme un tout, le kola lisanga mobimba, tozo talila yango. Ce qui moko ezana atteinte. Nzambe aza fidèle. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent. Allez avec nous sur le chemin de la foi. Nanzela ya kondima esengel tondima kelibala esalama ya nzambe. Esalama epa ya nzambe. Nanzela ya kondima tokoki ko bimate ke nzambe oyo asala libala ye akokokisa ba objectif oyo asalela libala. Nanzela ya kondima esengel toyeba ke parmi les objectifs que Dieu a créé le mariage, qui est entre autres la procréation, Tobana Babotama. Et c'est Dieu a dit dans sa parole que ye akoti kate que nakati ya bananaye qui est ba oyo bazo botate et puis ba oyo baza kosopa bazeni.
je crois, dans le livre d'Exode, chapitre 15, au verset... ce qui totali. Bien aimé, Bible lobby, que Nzamba lobby, en fait, Nzamba lobby, que akolinga teke, ou alors, ba o baza stérile. Parce qu'il y a lobby, parmi les objectifs, il y a la procréation. Alors, je disais que n'abordaka question avec beaucoup d'aisance. Pourquoi? Maman le RN, ça c'est un témoignage pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Oyo baza na problème ya kobota na kati ya foyer. Problème ya kobota eza likambo na binote eza likambo ya Nzambe parce que c'est lui qui a fait une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. J'ai été avec mon épouse, Mamie Yohari. Je l'avais épousée, toujours connaissant cet objectif qui est Tokobota. Mais après quelques années, bozela mwana zolu, bozoluka mwana zoluka bino, bozoluka mwana. Ce qui vont multiplier le nombre de jours au boké na rapport sexuel par an. Boyoko bakisa ngol sous deuxième année, boyoko tsal sous troisième année, bossel sous quatrième année. Au tel nombre de jours au passer na rapport sexuel na moi sinon. Vous allez vous dire que non, Dieu n'existe pas. Cet objectif est faux. Non. Mais dans sa fidélité, ceux qui osent fidèles, Nzambe aku répondre on a bareketi na yo. Ndeko nanga nyonso oyo lelo mwasi to mobali. Si vous expérimentez un moment oyo boboti na nte na foyer na bino, laisse-moi vous dire que ce n'est pas une raison pour vous séparer. Ce n'est pas une raison que bokotisa ba famille na kati nango. Et à chaque moment quand je prêche par rapport à cela, à la fidélité de Dieu ou à la foi, nazotala bato ba kombataka kondima ya bato. Et ndeko nanga, je n'étais pas au Congo, j'étais dans un autre pays, ensemble avec mon épouse. Na moni lettre komami. Et ndeko moka komi, alobi bato bazo tuna depuis bobalana bozo botate. Les gens se demandent. Je dis les gens se demandent. Et na ekotala, non, kobote eza ya Nzambe. Na Bible eza na mutu moko abotisa mutu na makasi na yete. Et au moment où biso toke na livre ya 1 Samuel, au chapitre 1er, le verset 27, tango Nzambe na fidélité na ye, atali fidélité ya Anne. Nzambe apesi Anne na mwana o babengi Samuel. Anne azalaki capable au chapitre 1er, il y a 1er Samuel, le verset 27. Anne azalaki capable ya koloba lobi non. Eza pona mwana oyo nde biso tobandaki koya koluka Nzambe. Bien aimé na koyebisa yo ke esengeli na yo oluka Nzambe okozwaye. Quand tu cherches Dieu, okozwaye parce qu'il est fidèle. Likambo ya mwana est séparé binote. Et nalingi natanga muke mama nanga oko limbisa biso na yebi ke eza likambo ya ngonga. Le verset 27, il y a 1 Samuel, le chapitre 1er. Yoka analobi, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Je prie encore na mutunyos oyazo landa biso et puis mutunyos oyazo sambela pour na mwana na kati ya foyer na ye. Je suis en train de prier encore nangonga oyozo landa biso que Nzamba ko visiter on a kombo na Yesu. Si Anna pouvait déclarer que c'est pour cet enfant, ndeye abande ko sambela, je t'en prie bien-aimé sur le chemin de la foi. Kota mabondeli banda ko sambela. Si vous trouvez qu'il y a aussi important, au contacter bisoto za ba partenaire na yo na losambo, je vous en prie notre numéro au Kozoyango au travers cette émission. Ce qui au lingo za la partenaire. Voilà. Merci beaucoup maman. Ce qui au lingo za la partenaire na biso. Au lingi que to sambela ensemble avec vous parce que nous avons connu ces moments difficiles. Il y a kozanga mwana na foyer pendant que nous, au moment où nous en avions besoin.
Ce que lingo za la partenaire na biso que to sambela ensemble na yo okobenga biso na 089 en fait plus 243 89 73 83 660 plus 243 89 73 83 660. Vous appelez le pasteur Daouka ou vous pouvez encore prendre un autre numéro, les 0, en fait, les 00243 934 86 09 ou plus 243 934 86 09. Alors, nous serons des partenaires parce que je veux le faire volontiers. C'est quelque chose que tu ne peux pas l'avoir avec l'argent. Nous le ferons sans argent. Ne t'inquiète pas que non, 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 non. Nous avons reçu sans argent. Nous pouvons aussi l'offrir, nous pouvons nous associer aux autres et prier sans que les gens ne nous donnent rien du tout. C'est notre travail, c'est ce que Dieu a fait de nous et nous le témoignons. Merci beaucoup. Un grand problème, ce qui est sali que je m'élève contre toutes ces genres de familles au bakotele melaka. Likambo ya bongo peut nzambe nde aza fidèle, c'est lui qui a créé le mariage. Oui, bandeko, to komi déjà ko citer na émission na biso une dernière question d'Adi. Au c'est sur avantage à libala na moi quelquefois dans une minute vraiment parce que tous allez sous l'attente to koza sous d'Adi na ba élément na biso prochain pour na ko lobela kaka sur le mariage vraiment to ko tali sous ta mozindo pour dans les avantages il y a mariage na ba vie ya ba o bazana kati ya libala. Oui, avantage à Libala, ils ont vraiment ébélé. Quelques-uns. Oui, il y a Liboso, Isaac Moutou, Oyabali, il mon côté, nous avons vu, Isaac Mobile a Kogi Kosala, moi ça Sala, il se donne des idées, il change, ils ont vraiment malam. Avantage, Moussou, il y a Libala, Isaac Moutou, Oyabali. Azala honoré quelque part. Vous savez, moi si Oyabali, na mobali Oyabali, baza na honneur parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et honneur wana mutakoki kolongola yango azate moi si Oyabali aza de loin différente na moi si Oyabali te tout moi si Oyaponi qui a ça la vie naie comme femme seule. De la même manière, mobali Oyabali azwaka respect. Ils n'allaient pas basi, ils n'allaient pas mibali. En dehors de yaba oba lingaka kaka ko défier libala to ko défier batu. Mais en principe où c'est que nous devons comprendre que libala les a vraiment d'avantage et belé alors et belé oyo soki to bandi ko kota na ba détail nango nous pouvons aussi saté. To ko aussi li saté et merci pour nanga na zomona que esengali batu baye ba ki avantage ya libala. Même la sexualité, c'est un avantage na kati ya libala parce que il faut à la gauche, à la droite, pour une femme qui est dans le mariage ou un homme qui est dans le mariage, c'est nangonga oyo ba yokanika na mwasi na yeto na mobali na ye. Ils sont au lit, ils sont là où ils peuvent être. Donc ils ont avantage makasi. Tu peux prendre ton mari, tu peux prendre ta femme et boza ensemble quand vous voulez. Et Bible le dit que ceux qui dès que boyokani mais sans argent et aux hommes on a que libala les gens ont avantage belé libala les gens ont avantage belé et la solitude et brisaka solitude mutu abalité à cause de la mingi yemo kazo quand ça bébélé mais la personne qui est mariée partage ses idées partage ses pensées ses projets avec moi sinaye to mobali naye. En tout cas le mariage c'est quelque chose de très avantageux. Dieu ne l'a pas créé pour créer seulement une chose inutile. Dieu ne crée même pas des choses inutiles. Et le mariage est très très important. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit à partir de www.bomokoyamboka.com. Nous sommes à la fin de notre émission. On avait invité pour vous l'homme dédié Daouke Kasongo, l'époux de Madame Mami Kasongo que j'ai sali à passant.
donc wana za maman nanga vraiment donc baza couple mon modèle so boni besoin na bango ndenga lobi apesi ba numéro oboko ko benga bango na réseau chrétien na bango ya harmonie conjugale pona ko aider ba couple o baza ba difficulté ba couple o baza makambo belé oyo même avant le mariage bazala qui pas bien enseigné bango baza wana pona ko sunga bino sans rien donner boko pesa ate le côté donc ils a gratuit nde yemoka lobi lokola bazwa ki en gratuit bako pesa pe bino ba auto biso ba auto zana besoin nango gratuit. Merci beaucoup pasteur Daoké. On peut saluer sur adresse il y a église zana oui. Précisément na RDC na commune. Oui maman Lauriane, église na biso ezana na RDC na Kinshasa. Tozana na commune ya Lingwala sur l'avenue Bouta numéro 183. Musika tena rond-point Villery donc église na biso kombo nango eza la maison du potier eza branche moko ya une grande famille. Il y a Redeemed Christian Church of God ou tobengi l'église des dieux de chrétiens rachetés dans le monde. Toza presque partout mais paroisse na biso eza na avenue Bouta numéro 183 na commune ya Lingwala. Je vais rappeler même le numéro pour na bandeko esengeli ba contacter biso to ba yeba balinga kozwa ici kokoma nisiko facilement. Okobenga biso na plus 243 89 73 83 660 tona plus 243 934 86 09. En tout cas, boza le bienvenu na kati ya réseau chrétien pour l'harmonie conjugale et si kapet organiser ka ba programme ya harmonie conjugale na ba nyonso oyo esengeli pona batu divorce eza la musika na bango. Nous n'avons pas parlé de divorce, nous en parlerons plus tard. Nzambe dans les émissions prochaines. Nzambe apambola bino mingi parce que toza batu otozo lite makasi pona divorce po batu bakabwana te na libala. Maman Nzambe apambola bino émission oyo kende vraiment liboso initiateur ba technicien ba caméraman maman Lauriane na sambeli mingi kenzambe asunga bino bokende liboso parce que ce que vous faites c'est quelque chose vraiment d'excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pasteur, papa Patrick Momo, à toi, maman Pauline Momo, pasteur Daoké, ba couple modèle, le couple ya papa Jean, na tantine Élysée, to pesi bino bambo te bisiko zali, à toi Pati Momo, Patrick Momo, Djou Mamou na mukonza bala mombele, ya yo yango, Ides ma copine, moi ça la solo, madame Gombele, donc bye. Ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko Elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko mboka ndi mtekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano